Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup. En tout cas, Maramboyo, Ezuit tournure Moussous. Alors, sans plus tarder, mes amours, vidéo au bozo moneza ya sango, also na téléphone, na moni vidéo na seki mingi. Sango, azobangane lokote alobi soki bozali na bolumbu na ye yekuta zo utiliser on na terme approprié ya lingala bokoyoka na ochela bino vidéo abi soki bozali na bolumbu na ye bo publier mais soki bo lobaka bilobela na kombo na ye azata kunate na ochela bino vidéo oyo boyoka ma musango azo solo azo yisa mutu na téléphone. Vous savez ce qui s'est passé par rapport ya rando ya ba tiktokers na ya Sango Israël Mutombo. Non, chez la bino vidéo, ba o ba yebi, ba o pe ba yebite. Alors, ba o ba yebite na expliqué bino un tout petit peu. Et puis, na chez la bino vidéo, ya moi sur aza tiktokers, yepe, ba accusa ki simba ki saboma ba parents, po, azwa succès. Vidéo na oche la bino na ko expliquer bino très bien et puis na oche la bino vidéo bolanda tina suka histoire ya moi si vie ça compliqué. Alors ce qui s'est passé avec Sango ba dispute ya ba tiktokers nganga moko aleka ki pour dire que yende apesa ba tiktokers mibale ebele kisi atangi kombo ya moi sur na oche la bino vidéo comme ne Chancelvi Chacha d'or et puis Maria Tumba. Siko tellement sujet wana ezwaki mo en plaire na réseaux sociaux et Sango ayaki pona ko lobela bana basi wana ke batika ko teka ba rêve parce que bala ki sa bandako ya ba parents na bango parce que bandako ba parents na bango eza na ridote mais bango bazoya ko sa kimatala na réseaux sociaux et ba tiktokers ba silika ki makasi en tout cas mutu na mutu répondaki ki Sango na ndenge na ye. Et ce qui m'a fait mal histoire ya moi si on nazo chela bino et sali pasi a expliqué biso ndenga nyokama na vie ndenga lala na babalabala po akoma lelo oyo azali bazo ebisa simbikisi azoteka ba rêve mais ya nyokama azala shege na zandu lelo onzamba pambola en tout cas non chila bine histoire na ye et lo retindinga na sa vidéo oyo en tout cas na lundi histoire moi na so qui douleur na motema na bina ko partageant together na binoté. On peut dire, ben, influenceuse, nous soit Congo, Bazamabe, et bazote kaba rêve, ça Kinduma, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours une particularité. Alors, restez toujours connectés, non, chez la bino vidéo, to bandano ya Sango, et puis bon, là, non, une histoire, il y a moi, si oyazo expliqué, vie est compliqué. Vie est compliqué. Muso romona lelo shege, mais lobby, a komisoki na niveau nini. Donc, vie est compliqué. Alors, sans plus tarder, bande dans la vidéo à Liboso et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Te basala so basilisi papa. Est-ce que tu vas la matière pour les hommes bon matière à Sango pas. On est la super matière. Papa. Je vais la regarder solo basala. Oui, on t'a les actes, so les solo basala. Hey, tuna bango so mutakaleza ba so mutakaleza de solo ba beta.
eloko ekozongisa nsima so moto alobi na yo so moto alobi na yo aza na motakala ya sa wana nde eloko yokobana oyo etikali nyonso lisolo tika bato babeta so basilisi bayebisi biso. Bonjour, bonsoir, selon un pour à la vidéo. Je me présente au nom de Chancel-Ville Amala. Je suis né à Kinshasa le 22 août sur l'avenue Isoki dans la commune de Kinshasa. Mon commune est Kin, à Ibabenwana. Cette vidéo, on a expliqué vidéo qui est Chancel-Ville ou bien à la cherche. Dans la commune de Kin, le banc de l'Iso, là, balepi nanga, maman nanga, papa nanga, famille nanga mobile. Vie ezalaki bien. Maman nanga azalaki, soki braza, asombi bilamba, aye awa teki, papa nanga oteka makala, vie ezalaki nanga lokwa ya mwana nyonso. Après bale, maman yaki okufa, atikanga mwana moke. Image de l'ingénieur pour le sauter, le baba la sama photo. Les qui n'ont pas je crois pas. Quand maman Koufi, la vie qui est venue, bien, c'est tout pour ça. Après un moment, tout le monde a boté sur le pain. Boté sur le pain. Là, c'est quoi qui est le thème dans la coco, la balai qui n'a pas. Donc, vous avez obligé, et on a la libanda, il y a le pain. Tout ce qu'on a des activités. Pour te botter le pain, on voit, tu peux le pain, on voit, tu as la canne, le pain, tu as le pain, on voit. Et nous, on souhaite. Attends, pas congé, banda, on est dans mon thé. Vous avez la canne, le pain. Aïe, va botter l'histoire en haut, tu vas coller la libanda. Tout ça là qui bat tante. Banda, le pain, ceux qui voulaient les bêtises, et boum, ma bissou. Tu fais dans la libanda, koko nanga leke koko nanga mobali na baleki nanga so na wuti classe na ele ba camarade nanga na ozila bango bakembe bonga na kota na kikuku na biso sala ki bane belé banda elopa bane vraiment tu sais ki bane belé mbula elanga ngumela ki bana. Après un moment koko nanga mwana ya mbala yaki kozwaye Sindaki na omblevea. Biso moi qui na biso zala kete. Sindaki biso parler qui na ya bobali. Sindaki parler qui na ele qui na pour organiser mon longtemps à compoter. Abi na ndako na ye, ay bakabatuté parce que ay beta dame na bangote. Obuya l'église na bango. Aboya ki biso. Sindaki obligé yo son ka wana na balabala. Ko siko ke zala kete. Zonga kana balabala wana. Après moi, je suis un mobile, afin de faire un camp avec nous. Après une année, je suis un Koufa. Un Koufi, l'espoir ici, la Kinga. Malheur à Vinanga, la Netouana. La fin de la Kaipa, moi, je suis un mobile. Vie, il y a bien été. Vie ezaki ya esengote ata classe mako obligé ya oteka ya osala nasali nyonso na mokili nateki tu ngambo histoire avi na nga tellement molai ebenda aire na mbetela bino biso te akataka ndambo vie ezalaki mpasi vraiment bato bakotaka zandu bayebi na periode ya mbula ndenge eza likoma potopoto soko bimi na bokasa bato balika makolo babokasa wana nga na sala kuna uzaya olia uyo uzaya na bakokenda mpona zandu na vi kantine na nga na memi na bokasa sukola makolo na onika bato makolo nga na sala bakotaka zandu bayebi ezalaka nateka mai nateka nguba nateka tout pour nous avoir 100 francs. Une vie est acquise sur nous. Après, les qui, pas dans ma yobi,
Singa moto oyo ozwanga baya basi wanga bamenenga na Angola komi mpe na Angola nafandaka na Angola amaki moto moko amataki na live aloba nayebi natanga naye na Angola sifu nga na Angola natikala kotanga tikala mpe kosala elongo te parce que nakomaki sika nakomela même pas nasalaka 4 mois ou 5 mois nakomela kuna kozonga na nga awa nazongaki te parce que kuna na Angola nanga na papa na nga esimbaka te na mwasi na ye mpe esimbaki te ete oblige ya ozonga nazongaka awa ntango nazongi mpe awa esika ofanda ezalaki lisusu deja alongwaki epai ya leke koko na ya mwana koko na nga ozwa baleki na nga akenda kotika bango na orphelina esika nakendaka kosala don bachador bayebi orphelina wana so tokendaka kosala don soki naosala don nakendaka na orphelina parce que orphelina wana bayambaka nga na baleki oma kofanda kuna koteka oyo esimbi te lelo chasse eboteki mai lelo chasse ekoteki mai spaghetti nanti mama leki na nga leki ya mama na nga azalaka na kini pe ntango aye kini ayoluka nga azwi nga azwi biso tofandi na ye tozongeli baklasse nzamba mawa ayopesanga diplome na nga ya lokuta na nyonso tu nabeteli bino eza tellement molai boyebake vie ya chachador ezwaka sourire parce que nakoma kosala basponsor bamonana vie ya chance vie yenga ezalaki vie ya pasi vie ya olela nakola lokola mwana nyonso tu te na rate éducation po moto apesanga ngo azalaki te na famille ya mama na nga mutu na mutu amela kozwa part ya mwana na ye donc part na biso tozwa mpenza temps ya osouffrir na vie ntango mama na nga akufaki natikala na koko nazalaki na mwa espoir koko aza ntango koko akufaki nyonso ebebaki malheur ebandaki wana nzambe asoli tante nazwaki nga makambo yo banda et après nayebaka ngo kokola nakoma kofanda epa fi moko na bandali oyo motutu ayebi ezalaki tellement bien andeko tiaka kopine afandaki epa na ye bato bofingaka nga afanda mpa kingani abokola ye kutu wi j'accepte nayebi ke kingani abokola nga nafanda na ndako na ye bino boyebaka nafanda na ndako moko po boyebi te nga nafanda na bandako ebele donc na ane moko na bakofanda na 10 15 20 ndako kipa oncle abengani yo noko abengani yo tata mosu abengani yo soko okende te ozongi na zando ifazer tosala ngo bato bofingaka nga sitoche wi ezalaki vraiment sitoche mpo nafandaka na zando mpo siko okende ezalaka te bamesa ya zando ezalaki mbetu na nga na baleki na nga mibali ezalaki mbetu na biso tosala barando mpe na bazando ngo mobula mpe bakuluna tosala tout nayebaka kobunda parce que nafandaki na balabala na nyonso wana vi na ngaki tellement vi ya pasi mpe nazalaka reconnaissance na bato basungaki nga à l'époque apa nazala oyo naza lelo nakosana yango te na témoigne yango nalobaka ngo 2022 ntango azalaki na bandani esika nzambe ayi kosimba motema ya kompani moko boye bazwanga nakoma oyo naza lelo donc pendant 2002 ti 2023 nazalaki stable te ezalaki fille olela mwana balabala moto apasi mwana paka julu kompani wana ebengaka contrat wana eya ekutanga na ndako ya fi moko na bandako okenda na signe le jour na signaki contrat wana na boutique ya Pierce
c'est qu'à sourire na ngai bandaki jour wana compagnie wana ezwanga elongoli nga na kati ya camp ezwili nga ndako na bova pinso masiti ntango nazwi ndako nazwi baleki na nga donc basérie tout bane komona nga naosa bavideo 2019 non 2020 19 18 basérie ya perike orange na ya rose basérie wana asalaka bavideo wana na bakosala yango na bandako ya bato ezala asabete ezala libanda elolali awa lobolali awa nde bayakosimba te vi na nge esimba jour na signa contrat pils les jours na doit sourire les monseigneurs nayebisaka nzambe ata un jour contrat pils esila nozaka reconnaissante na compagnie wana na tout oyo nabeteli bino na bapasi tout oyo nalekaki na vie série vie esimba te série naola libanda nazalaki faser nasimbaka kisi te nalukaki nganga momo te nakona nakomi na kini esika bamwalimu bazalaki ebele naluka mwalimu moko te nasimbaka kisi te après lelo naki oluka nganga moboye po apesanga kisi soki kosimba kisi nasimba kisi à l'époque tanko konanga kufi nazalaki faser kana koluka bamwalimu me nasimbaka te lelo nganga moboye abimi alobi kenga na ye kosimba kisi epane nyonso wana kapoani po apesaki peut-être mbongo moboye po asali réputation na po abebisa alongola sourire lelo nanga mes abonnés nayebi garçon wana te depuis na botema vie nanga mobimba nayebi koyeba garçon wana le jour où papa na nga akufa topesaka contribution na ye TikTok babenganga Allo Star notinda contribution na nga après lobi nango nomona yaya mobali ayelanga 3 personnes be basoda moura na ye garçon wana ye merci o abikaza nganga ngai lebaka ye nganga te lebaka ye moto ya sécurité baya motala papa na ngai na cimetière na morgue peut-être bango mpe ntina cimetière toye mpe bato bakaboli baji balie dusu transport napesa bango papa na kenda ndeka matanga eleka bamwa eleki après ozonga na TikTok po asali réputation na nga lobi ke aza nganga na nga fini na ye la spiritualité alobi nyonso nzambo aza likolo azomona mpe na cimetière ye garçon abiki aza nganga abetaki masasi likolo bagangele bayebisi ye oyo akufi aza civil ni mwana soda pourquoi obeti masasi likolo alobi ono bolimbisa eleka nga kowuta Cameroun amatelaki na nzela Brazza kotuta na aéroport ya mayamaya na Brazza 5 orphelins wasikala na ndako babenga nga baolela yaya tomoni garçon moko bikaza nganga na yo boyebi pasi o bana wana bayokaki le jour wana douleur o baorphelin wana bayokaki donc boti papa bango bolamusi na cercueil botubie su bambeli bopasoli ye boopere mbala ebele po bozongisi ye boyebi pasi o baorphelin wana bayokaki pasi o ngamo na yo bayokaki na se ya choc na ya pasi na nga soki ya mobali asambelaka ana mwasi na mwana ya mobali oyebi na bengaki soko banga nzambe nazwa pareil na nga na benga ya mobali alo yaya yo moto oyelaki ngai bato wana na ya sécurité pourquoi osala boye ya mbala yebisi ngai o te nayebi te pourquoi osala boye kosilika te nga muna oluka ye ezala bien kuna moko tubaotisa bino tu me kosilika te leki na ngayoka ya mobali abiki na bengaki parce que ye nde mutu leki na ye ya mwasi apesaki mbongo ye nde moto ayelenga basécurité ya mobali ayebi
parce que bien bien un jour voilà ko tout toujours na kata bango mangala na se ya passe pour excuser na se ya choc na lala te butu wana baleki na nga bo benga lundi na zui kano na zongi ki papa nganga ngai emeki toza nganga nayebaki oza maître en sécurité na pasi tout na zwa na vie na nga ba douleur tout souffrance tout le quand na vie na nga na simba kisi te kaka lelo na koluka yo pona simba kisi pona zwa nini olia omela ba whisky ba tembo ba gene na majour matanga na mbongo ya orpheline oyo soko zaki nganga poni basera matanga osalaki manger te osuma biloko olia maleo ya mama na ozaki pembe na salle olia na mbongo na nga na sera matanga na soki olokwa grand frère balengelaki bino basera matanga pourquoi po bosa sécurité matanga papa na nga mais moi mbongo bapesi yo po osali réputation ya orpheline yo na vie na ye atikala koseka te azwi koseka kala mingi te mon frère na okangisa yo le to sa musala na ye so pa kangi te po le tabi kindoki te mais ye bango maya misu ya ba orpheline yo tangisi ba orphelin oyo tuti pota mitema na bango lo ban zamba na kapo na bilo ngai to zanga mais imbo za sécurité maya miso yo tangisi réputation oyo lingo bebisa un jour au futa ba di colonna c'est mon pépé ça pour la bino et pour la biso pour na yebi yo mettre sécurité non que aux angla mais aux yeux insister na ba live que naza mwana na yo na papa série vie ba ko pesa te série vie na ngeza ki mabe à l'époque c'est ça qui faisait le lali awa lobi kuna na simba ki cité après quand le na yo luka yo pour na simba nzamba lola mona batu boye bisangai kangai kangisa nganga soki aba makambo lokuta fa ko kangisa ye bande ko kozwa dossier ya kindoki umema ngona l'état ya facile foza na ba avocat ya makasi obozwa likambati na misa bapandi balandeli yango bakangise oui je na funda ki na parquet ni media ya matete je na funda ki ata kimi ata longwe Congo un jour papa dit merci akokanga kayo tokosamba kaka soki na arate kosamba na yo pozo kima ata nzamba kosamba biso na ndenge ngana na betaka sete na betaka soki na koti na douche na nga longo libilamba na lakelaka yo na bana na yo nayebisaka nzambe soni oyo lingo latisa nga yo po kolata ngo na bana na yo na mwasi borfela oyo tuti motema na bango borfela oyo lelisi mba mibale borfela oyo osakani na kombo ya papa na bango yo pe bana na bakomona ka bolamu te mbongo apesi ko salir biso esila mais na vie na yo avant kufa afusa mutunya mabele papa omona moya après sikoyo nous allons nganga bongo donc allons nganga bongo bien merci nous allons nganga bado bota parce que biki aujourd'hui ndokina yo bandaki bomwana sindo komi oyoza bien merci na kinganga na yo uzaleka kana des clients ngai mwana ya batu bona na papa na mama na nga na fiancé ya batu o ya pesa o mabota muto azobala ile biki ya ote ayaka pesinga mabota o créer nini na mobana zolinga bala yi ngai mama na ntonga kufa ki na zaki mwa muke wa not sito ke yete mama na kufa kala na yo lobiki umumele nga no mama pona zo succès akona ina pesi yo papa tonton Dieu merci bato saka ina bango mibale wana oyeba bango te papa na ntonga zaki en vie yo ko lobela ete abaki mobali makasi ayeba kubeta likofi mama na nga so zaki en vie papa mo maki bango respect oyo maki bango respecter
après sikoyo pasteur pe azuyo pasteur azuyo atiki likola cher pasteur ayebi ki makambo garçon azoloba akosa mais pasteur azuyo atiki yo oloba ke yo zanganga opesa batu mabota okanga pe batu mabota na église wana yana ba mama o basali ba 20 ans 10 ans 5 ans de mariage na bota raté ako siko aweki témoignage ke nganga lobi yende mutu opesa mabota akanga pe mabota so ba mama bazala ba bota raté pasteur bako ko luka yo to bako ke luka nganga wana apesa bango mabota ubanga ta cher ya nzambe donc pesi nganga lo kumu libuso ba tebele pasteur soko bulaki ke témoignage wana ekotombola lokumu ya nzambe papa nanga yebango obambi nde kombo ya nzambe ofingisi kombo na yo papa osali erreur grave osali erreur grave papa mais papa pasteur avec beaucoup de respect papa nana likambo na ote peut-être nganga wana ndayelaki papa peut-être nganga wana nde mutu aye koluka yo bapesa yo témoignage yo yebi na yo te papa ayebitika na yebiso amoni nzambe na yo osambelaka soki aza ya solo akofuta nganga wana mpo oyo tu alobi likolo ya cher eza ya lokuta kakatelanga songa oyo tu alobi likolo ya cher eya ya lokuta papa cher ya nzambe mpe osimbaki bible olobi ke oza nganga na ngai na ya fiancé ya bato mwana bato papa bien merci okofutaka un jour bana bazokola ti bana na obota wana baomona bolamu te moni soni oyo lingo pesa ngai bana no ata lelo tata lobi baomema soni koleka ya nga fois2 tamba kofuta bana na yo fois2 babisaka koza na bana ya mwasi koza na bana basi pumi baleboye wape na mwasi papa soni oyo ngona tisanga bana na yo bongo fois2 bapota oyo kende kotouche ya 5 orphelin wana baoleleke papa bango balei na kindoki yaya papa die merci okofuta nzambe alolaza na longwe wana mawe analonga papa mawe ya mukolo nga na yebaka ye mutu amutoka partir likambo na ye papa mawe ya mukolo nga bakobule penda papa azalaka mayele entelo bakobanga ye vraiment soki aka makambo ya politique makambo ya kabila makambo ya camere makambo ya Patrick Mouya ya makambo ya Jean-Pierre Bemba avec autorité papa azalaka mayele papa na buna mona eka aye kote bangulu bosaka na commisalité parce que a fini en gros a détaillé papa yoka réponse na ngai ba tiktokers batekela bana bino na basi na bino ba video rêve tokela na bandako ya mutu moko te kutozwa mutu yakana soki ndumba yo sala BBL yako sala eloko boy tobenga batu te tokela batu video rêve te papa netinga batu kanati to babindi na yaki salite fi ya perruque orange na ya rose robe ya nzela engela ka robe ya $20 batu bayibindi na yaki fi ya kato après nzamba zwinga akomisinga égérie ya boutique monene aza na histoire on apesaka bato nga chancelvi chachador alakisaka bato koma ya koluka mbongo koma ya komosa libala alataka boye chef alataka boye naspikaka bato yoka mama ndako tu es marié olata elamba oyo yoka jeune fille olata oyo na travaillaka pendant 24 heures sur 24 papa nga binaniza travail atikela bato vie de rêve te alakisaka bato oyo naza nango papa moye opesinga pasi nakanaki papa mokolo lokwa yo ofinga bana mike ke bandako na biso bandako bapara na biso ezanga barido me natala émission na yo moko loba oyokaka soni te na vie ya bapara na yo nga natala ko papa oloba ke vie ya baparent na ndako baparent eya ndako na yo te okila yango soni te mais obosani otuna biso soki ndako ya parent na biso ezanga rido oui
Entinga, la fin na ba camp parce que autant maman na nga mingi la ki ba soda. Anda kuna nga yango. Dawa para na nga, zana ngona ridote. So oza mutambongo, yeye mso ba rido to kele kotia. So ki yo papa zo na ngote, kana na kona. Omoni sikondo bambani. Mwana mukisa beti mukolo, tumbesila ranuki. Papa oye pena na poto poto banguru ba osakana. Papa okoti osakana pena miso okomi salite mbala moko. Nga azui par na nga na yeso papa nga chacha. Teke daga ba fille atito to vi des rêves te. Na la sara ona zana ngo yango na la misaka. Tuko bine batamayele oboyaka. Batamayele oboyaka na TikTok anazaka zone. Mwana mofinga nga zo ba wana. Ala baka rouge bordeaux vert bordeaux ya mona TikTok. Biso tu bazo. Parce que nga na yé batamayele ça la ka des applications. Twitter on on LinkedIn. Na yebika des applications na mana se. Est-ce que batamayele bakenda kutanga ba CV na bango ba asala bakambo bayele zaka Twitter na LinkedIn. Kama na c'est LinkedIn. Des applications. Sozo mutamayele ke na LinkedIn na Twitter, tika TikTok parce que awa biso tout zoba. Biso tout pour le tek ba saté. Dans le parce que finga nonga zoba ya. O finga nga kizengi. Iyaka penda. Kanga bisaka na kanga compte na yo ke na Twitter. Kende kuna tika aba so saka na poto. Même ça ba tunga baleki na nga boza ba docteur. Parce que nganza batala ki mono to nkasa malonga te il est très tout fait. Bona ce qui sa moi no. Non ça la eni atali docteur chacha ingi simba te. Atali avocat chacha na mayele ni abi OK. Na simba moi siwana. Après ça eta busala ki mannequin. Ala ta bilamba azwa salaire. Ya nganga tsaba panzamba pambola ngana nzela ya ki mannequin na ngai azwa ka yolia. Me baleki na nga botanga lobby otabata minene to logo otabata TikTok ato bo classe akabato yé pena leader na yé ngai numéro 1 na bango moi ça ministre kanisa na bato yaya qui ministre boyo pour le ko sala te ko sala te mais biso ba oyo to travailler ka boy matana talon loba teke lamba teka perik, teka oyo ozwa. C'est-à-dire ngai grâce ya Nzambe mafuta na mutu ona osimba na lobi na simbi na teki ona koluba e pa te pesa meni ngai ezui lomi. Mais yuso ministre boyo mama ulungola kanga na rangi wana bato na bofanda ka bo classe ka bo déplacer ka nga bolongola kanga wana. Na yaba TikTok usala makambu na nga Nzamba mawaya alongoli nga na paka juu atienga koto yo peka Nzamba ngo asuika wana te azwanga lisusu bato ngana biyo totalaka na ba TV to lengela ka bango Nzamba yaka azwinga amemanga na Nigeria asinisenga papier donc abena na zwa grâce ya Nzambe bayaba kosa bino te talela Nzambe na musala situ côté la ministre te côté la mobalité fada tozi la ministre pour magistrat membre aya ma chérie Mukambo qui église na tonga oye oteki vie pe samena et tout bozana ba poto o fande la live tonga ti pourquoi o mataka ba na live o bikeli kambo mtozo azol bana live na o rapela bana live to kosa et bona ba abonné koloko luka kombo na koloko luka succès o kosa mundo poka ko sali ba réputation ya ba poka réseau mais après réseau ba vie réalité ça ba vie na biso juste bobala usu babala usu bobota skono ka obukenda poto bongo ba benga yo ba yebisa yo allo moni poto yo kenda balobi ke ubomaki papa na mama na poki poto webi ndenge sala webi passion yo yoka nga bondela Nzambe ba pota ntema na biso to zoka bino na kono bozoka ngote Nzamba pesa bino wana apesa bino ba pota wana
et comme la paix bino pour yo ka passe yo surtout yo tout c'est précis ah on a sera exemple foot fils de Dieu yana na zonga mon kiesima papa nanga sikala ko sundele no hospitalité ne bolu ba peut na sundela ka no hôpital le bité sundela ke na hôtel tout le bité sundela ke na lufu papa nanga sikala ko sundele no hôtel te soki pona tonga na kisi papa nanga alenga kufatika ko bomona ke to za ba mbongo bele na fika soki nzambe alobi ke o kufa papa nanga to kitima na bo plutôt minene le quoi ngale ma santerre 50 diamant peut-être ba chinois donc plutôt de cas minene vraiment papa nanga sera ko sundola ite do boye bango soza na mbongo ebele o somba liwate sera ko la musakaye bokunzi papa nanga utangola aya na sina penda mbongo bazue na Angola asike na lufu na mwasi na ye na petit sœur na na sinda mutu ko ngena ko zoye na lufu ya na ye pa na ngana ndao ala ni de lolobi alegi ngani masante na kenda braza na salaka 2 jours tsaka papa na ngana hôpital na batu ya sécurité na mwasi na ye na bandeko na ye bandeko na nga papa na ngafala ko sundola ite bosaka na kombo ne boye biete famille wemi passion ya mona ke malade ni papa nzambe ngai papa na nga kufa pona ni poison ou bosala ki la live teli poison azaki mutambongo boina papa na nga kufa na masse ya cancer parce que ça se comme ça masse ya cancer obika mais papa na nga fanda na pendant 3 ans depuis na Angola sinda nga museke da titina kenda ka Angola wana ena ne ko traiter na Angola boye bité et kenda Angola 2 fois pour traiter papa na nga na moni ke simbité na tinda ka bayena bayozu bayana ye papa na nga kufa na poison ni molobaka ko basundola ka ete papa na nga kufa na masse ya cancer na nga kusa de comme histoire ko boye bête tout mopita ba live bosa ba live tuwana ya lukuta na nyoso wana no finga mutu te na kanda mutu te ça va dola mona bino orphelin orpheline la vie continue ceux qui parents n'ont pas fait pour l'embater petit caté mais que un jour nous avons non na komi o no lingate mais la zappe o nazalaki bako sorte ke nganga mobo ya zala kapisa rakisi ke kota mamu asukola opozo mbongo c'est faux ma chérie souza na iPhone 11 12 13 mama teka mo ke na zandu somba ma papa bano defisa souza somba ba carton sardine na carton maki na ba spaghetti defisa ba veni na bino allez lanzana bako sabinité ke o TikTok eza boy peut-être ngai zamba tala ki pa longola ngama wane longi atala ki na ko longola mono mawana nzela nini asima bitamba peut-être ngai ki grâce yo pambo mana nzela ya TikTok chez peut-être yote peut-être nzamba ozela yo oki oteka ballon oki ne lufu o lukambongo po ata o loboko fona wi matavi no échanger et mon conseil vidéo et mon pour le cambo ça katano na musala kende tinda makala so o kana makala te tika ngata basaki tika mapa so mo ko tika mapa te pour jeune fête yo kasoni so za mama bino za tata musala ngana yo ya na to leki na o so mapa o pesa teke mo ka yombo so ko beta libanga zamba o tsalo boko soko fanzi ma chérie ozwate ofinga ngafi ya kisi ofinga ngandoki po yebite ngala mukaka 8h eke musala zonga ka 17h ngala salaka ando yoka nyoso na salaka
Nzambe atikaka mutu Nzambe ayokaka libondeli ya abetaka libondeli ya courage karaté Nzambe libondeli ya courage abeta ngo karaté osalaka te oyo Nzambe fambola ni faut travailler bulunga banganga wana bokote kina bisoso nganga makasi bulunga na nganga ba pasteur ba nani bulunga osala nga shasha balakisa bino te osalaka te atikala jamais osala vidéo ya kotuke bino ke linga o marié botola mutu mwasi to mobali non nga balakisi bino te bosalaka te on dit ya malamu to copier ya mabe to bwaka ça eloko mabe kozwa te ozwa ya malamu en passant promotion ya rentrée scolaire mais tout ça on depuis semaine passée amaki nganga yaki araka katanga musisa mutu pona travailler te nganga o échouer ngango kosi nantaka na tio penda boy na longoli yo nganga o vite ko bandela c'est en plus metele nganga Madame, la promotion continue sur Pierce Boutique. Bilamba Bana, et donc si vous mettez la promotion, il s'allie, il y a 24 heures, météo, promotion exacte. Il a fait la balle plus, vous mettez en Bilamba Ndaku. Maman ya kazu la mono Bilamba qualité. Quand si va arrivage à Bana, et puis maman ya kazu Bilamba Nao, parce que moi on a classe, Bilamba qualité, on va bien ensemble, bien. Toujours sur Pierce Boutique. La vie continue, ma chérie, on a 18 moi je témoignage na bino petit photo même ça on a l'impression TikTok bino to sala ki ba live bo finga ki bo seka ki Nzambe alimbisa bino Nzambe alimbisa bino naza akanda mutu te na ofinga pe mutu te dole mona bino ko batuna nga bazaka yanga Bashador baza yanga bandeko nanga baka bandeko nanga eloko moko te yangi bouger eloko moko te yangi bibi peut-être osala ki bongo obebisela nga musala nanga ezaka Nzambe mona bino akuta likambo la bino. Et voilà mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Et oui que moi soyo et encourager nga lisusu à moi na mukie mais à la sagesse nae. Ce qui importe c'est ça. Au moins mutu mususu akoza mukolo na âge, mais il n'est pas sage. Donc ma ambazo loba o sentir que non awa et l'eau est en côté. Donc mes amours, il y a des gens on a TikTok koyo, aya TikTok pour na koluka vie. Et ça ba mususu to mona na TikTok abonga déjà a otambola na mutuka. Au moins mutu mususu aza bien aolata bien pona yo okanisi le rôle TikTok nde pesi biloko nyonso wana peut-être ça yango te mutu mususu ya TikTok azara déjà na mutuka asalara déjà azara na ba moyen nae yo okansaka TikTok nde so bongisa vie ya bato soki ya bonga na TikTok yo pe orobonga na TikTok te peut-être vie na yo eroza nango okosala peut-être eloko mususu yo okobonga na théâtre okobonga na Facebook, okobonga na business, c'est comme ça. Mais tellement Congolais alingi via matalana, via bilanda landa. Yango komona Congolais akolinga alandi saka muninga. Ndenge Maria Tumba azwa vi na TikTok, yepa linga azwa vi na TikTok. Ndenge Maria Tumba, soki nani ba kombo mususu wana, soki ba gagna vi na ko bina, yepa linga bina. Non! Yango il faut demander à Dieu de te donner la directive. Et ça le rôle là, autant pour na mutu moko yebi déjà avenue wana bien ou bien yebi quartier bien. A diriger yo, oko se tromper te. So autant pour na mutu moko yebi déjà, au moins soko kebo obima bo, o soko kebo shortcut yebi que non soko sali eloko boy, eko sala boy. Au moins que so autant pour na mutu abongo, au moins on perdre temps na yote. C'est ça la directive du Saint-Esprit. Soko sengi molimo nzamba diriger yo. Ako diriger yo. Peut-être yo obo manzoto na TikTok pour oluka ba abonné vie bonga. Mais nzamba otalo peut-être na Facebook. Au moins le Congolais lingi distraction. Tous les Congolais bakena ba komi boaka na TikTok. Mutu nyonso komika na so ba abonné na TikTok. Na so ba abonné na TikTok. Mais vous oubliez que na Facebook pe ba futa ka bato. Okozwa pe vie na Facebook.
okomi pe célèbre na Facebook. Okokende pe na Instagram. Kuna ne pe zara mwa moto makasi, zara easy te po sa ba abonné. Okoza célèbre na Instagram. Okoza célèbre na Snapchat. Congolais kwa linga wana te. Mais soko yoki mikolo Facebook batu mingi bakobwaka makuna. Soko yobi mikolo batu nyoso bakomi na Snapchat. Congolais nyoso koki na Snapchat. Congolais alingaka komona mutu a créer lokote. Omona bango nyoso bakie komibwaka ma esika moko. Alors, histoire ya mwana mwasi oyo esalinga pasi mingi, je me suis dit vie eza compliqué. Nenga betili solone na oki pasi kozala orpheline de père et de mère eza easy. Te yango mama, yango fo kosambela nzambe apesaka ba maman longue vie. Parce que lelo oyo, soki oza invité, bana no ba souffrir. Yango fo to senga nzambe, soki atake na okufa bana nga bayeba déjà nenga oluka lipa. Bana nga bayeba déjà ko se prendre en charge. Pour papa ko kufa na ye. Mais maman, soka kufi, ça sera plus difficile. Maman kondima a souffrir na bana ne ata lali libanda mena bana ye. Mais papa c'est facile hein, à cause sundo la bana. Soit à cause moi si mo alingi na ye bana te. C'est comme ça. Alors mes amours, nzamba lola asunga vraiment ba congolais. Tu dis que batu mingi pe na TikTok wana ba ya pe côté ka ba illusion. Mais ce n'est pas tout le monde. Oh, bazo encourager batu, kosala mabe, boy na boy. Oui, bazo encourager batu, mais il y a d'autres personnes pe a comme on a pega makambo mabe, mais a baby na epete. Mais ça batu mususu pe baza facile à manipuler. Ako ça l'influencer facilement. Mais batu le roi ba biso boye, ate la rose a influencé facilement, franchement. Mutu le roi nga boye. Loba envoûtement mais na otika pe envoûtement kanganga te. Na cause influencer facilement te pona moni loko boye, pona moni. Donc ba biso oyo, soki ezake influence ya ba camarade ya ba ninga, mais lelo oyo na oyeba te soki na position na ya ndenge nini. Soki na zaka muto na za influençable. Ninga na yeba te position na za ndenge nini, mais par la grâce de Dieu, Nzamba lola aza toujours ko diriger biso ko pesa biso banzela ya rotambola. Donc c'est ça. Alors pour terminer, parce que je suis pratiquement à la fin, pour terminer, réseaux sociaux mundela sali pour se faire de l'argent. Bato basali ba réseaux sociaux o basali en te pour ba sepelisa bato, non basali en pour ba gagner. Alors il y a des gens au bazo comme ba millionnaire kana ba réseaux sociaux. Il y a des gens au ba vie ont changé kana ba réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aux yeux au sérieux. Sont aux yeux réseaux sociaux au sérieux. On s'est retrouvé. Quand on a réseaux sociaux, au bando zwa pe mbongo, vie peut changer, au comme appelle star, au comme naba benga ngoni ba contrat par-ci par-là. Alors, ce qu'on est bien nenga au sale la réseaux sociaux en côté. Non, mon abatum sousou. Alors ça n'importe quoi. Poka mokile yebaye azana patience te. Bato lelo ba bongi na vie oyo tozomona na ba influenceuse o ba bonga na vie. Ce n'est pas que ba bongi du coup comme ça non, ils ont peiné, ils ont travaillé, il y a des femmes et des hommes là-dedans. Ils ont travaillé ba 1 million, 2 millions d'abonnés, ba buni po nango po ba ndosa ba vidéo. Alors, yo po o sa ba vidéo yebake influence na yo ezanine devant bato. Yo ba vidéo ne sont influencés par rapport à Yannick. Alors, merci beaucoup. J'espère que Bolandi Tinasuka na komipe pratiquement Nasuka. Un grand merci à tout le monde qui m'aime bien. Merci na ba like na bino, na ba commentaire na bino. En tout cas, je vous aime bien. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibi Shombombo officiel. Partagez massivement la vidéo, aimez et commentez. En tout cas, merci na batonyo bazo encourager nga ba félicitations na bino. Merci na o bozo sala bozo loba pona ngai bozo sala bozo encourager ba appel na bino ba remarque na bino pe surtout eza le bienvenu. Il y a des gens qui m'appellent pona ko ça ngape ba rema ma bicho moni koloba boy te moni kota boy follow sala boy. En tout cas, c'est une bonne chose. Ils ont apprendre ngape na ebanenga otambolo. En tout cas, un grand merci à vous. Je vous demande de partager et de commenter. N'oubliez pas surtout de vous abonner. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye.
Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.